ndeti nga mimi orgueilleuse pona na lekaka bango bato baloba na orgueilleuse na lekaka bango nde na osala musala yango kosala musala na nga bien batraitanga nga ke naza orgueilleuse mais non orgueilleuse par rapport à ni orgueil wana eza baarme ba faible. Moi je suis Mimi Kabongo ndeti nga mimi orgueilleuse pona na lekaka bango bato baloba na orgueilleuse na lekaka bango nde na osala musala yango kosala musala na nga bien batraitanga nga ke naza orgueilleuse mais non orgueilleuse par rapport à ni orgueil wana eza baarme ba faible. Moi je suis Mimi Kabongo manquement ya respect dans l'éducation à mutu ndeti nga eza na opasi omona ke na manke ndeti mwana obololo yo lobini mama lem subo omoni fobo kota baku ya babenga ni ya ki journalisme o comprendre wana na tindi omoni eza défaut yana ça eza défaut na ba journaliste et belé lelo bo créer bato ba polémique inutile entre nous. Moi je dis ceci mal éduqué na keka na ba mal éduqué on a dit ndeti nga so na mal éduqué no bon mon pas biso directement sur Richard Mkoko abi mimi tu es mal éduqué bi na fingsina papa na maman ba botinga to bay no déjà makambo wana no répondre te bozanga ba question o luka bilo asikati mimi comment te que to ba luka déjà permis je t'avais bien permis et puis na ibisa ki OK so ki ezana répondre non répondre pona nini bo ba luka ka isika moko je n'ai pas le temps mimi je passe na temps répondre te mamboze belé au sala bo luka ba question asika ba question on est derrière kala comme question ni yakala on a posé maman parce que je t'avais permis que non pour répondre à ngoté bandal le titre au 4 émissions pour il faut qu'on répondre pour il faut tout la question ya modé ko yebinga poto uta groupe mo ya ngotuninga. Jésus leur dit allez dire à Jean ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le boîte marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire. Bonjour, un grand merci à Binotou Boza, branchés, connectés partout dans le monde, à travers Aura d'image à la Cléopâtre de la presse et humble servante. Nabino Azala, toujours on a pour vos serveurs, Karandenge Zalara, Karandé Bolingam Salangwe Kende. Un grand merci à toi, Lochmia, pourquoi pas dire aussi par vie sans pas. Donc on a Bostani Yote, Binotou Boza, connecté, branché. Aujourd'hui là, je reçois pour vous Mimi Kabongo. Je suis avec lui. Bébé Ozo font la déjà caméra. Ozo j'habite sur les gens Mimi Kabongo. Bonjour Mimi Kabongo. Bonjour madame la journaliste. Bonne santé. Nangolo Nzambe, Nzamba osala grâce na ye, faveur na ye, likolo na biso baye ou participer ma après signer surtout. Ça va. Oui, ça se voit parce que je vois que non, ça a pris du poids et la jolibilité. Et le bin en Richard Mukoko, on a bêta qui gazon, éviter son abeta et gazon à nani, qui est calaté dans ya mounine, éviter ba Mukoko va luquer la battre va problème. En tout cas, bon, pour moi c'est ma toute première fois de te recevoir dans l'émission donc est-ce que vous permettre na question donc ba question ça yo ba réponse c'est ça on a monité je passe. Donc merci beaucoup Mimi Kabongo, très gentil. Mimi Kabongo, on a dit que au bêta au moins trop, surtout parcours nayo. Mais comme moi c'est ma toute première fois, ya koyamba yo, expliquer biso dans le parcours nayo ndengo banda musala nayo na arlelo mi okoma Mimi Kabongo. Solo bida na bêta veut dire ka ba même abonné ba otala pe ka ba yebi ke na bêta ki na leka ki boye na bêta ina zong seb. Moi ke da inutile na lo bango. Et ça inutilité, et ça utile parce que exemple na moi quand on balé pour ça na pour ça yé bango. Parcours nanga artistique, parcours nanga vie normale, parcours nanga nyonso. OK, ngai na banda théâtre nanga na groupe Les Iridis ya président Kasongo. Na longwe Les Iridis na yepa maman vie ya Queen Mada nouvelle vague de vie na minito na zana nous et pas vie ya Queen Mada. Comment est-ce que na aussi sentant la milieu théâtral? Est-ce que ba yamba yo bien ba collègue na yo? Ngai na za mona mobo ya komikitisa na ngai na milieu autant na ya théâtre à l'époque. Et pas honorable Alpha Bokole nakuta ba IOC Pechanga nakuta ba modéro Totokani nakuta ba tubazala tellement ebele basila bisalu ba Mira Essa ba mama Milololeka ba ya Jolie Kalunga ba président Douche ba bazaka tellement ebele ba président Batista na bayambanga bien basi comme mibali bayambanga bien. Lelo oyo tomona ba sœur na yo, ba collègue na yo, ba tritaka yo que non oza orgueilleuse, oza impoli. Qu'est-ce que réaction na yo ezala ni ton ba tritaka yo bon? Te ngande tinga soko lobi na za orgueilleuse, même pasteur nza au boyango.
ndeti nga mimi orgueilleuse pona na lekaka bango bato baloba na orgueilleuse na lekaka bango nde na osala musala yango kosala musala na nga bien ba traiter nga ke naza orgueilleuse mais non orgueilleuse par rapport à ni orgueil on est ba arme ba faible moi je suis Mimi Kabongo na ka bongo nga ba betela na maboko tongo so moni mutolo ba ke nga na orgueilleuse so tuni bato ba yebi nga neti ba fani katale ya ba dete kadima omoni ba dede tibambe ba yebi ke nga na orgueilleuse te. Non, banana orgueil pour nous jouer, foutanga nebi non rejouer. Pour public et talanga baby que Kabongo elle joue très bien, trop même bien. Ce qu'on a orgueil par rapport à Yanine, pour ça ngani. On a un ba arme ba faible à créer ka business et au moins mimi ta orgueil, c'était musa nanga. Na les aronde na musala yango benga orgueil. Est-ce que mimi tango osala musala na yo? On reconnaîtra peu que non et ça pina ba ser mususu o basala musala bango bien. Oh, pourquoi pas? Basé belé ndeti basila bisal. Ba meta pinga mama na juju. Ba siara ba domaze. Basé belé basala musala très bien ko lekanga ba ona kuta. Et bon siko lelo oba comment ko ya na monde théâtral neti ba te ngam da vie privé mutu na beta te. Mutu ya te to solo la. Mutu na mutu yebi eloko osala. Aya na ndenge na yeye aya soki aleki batu ye prévané yo muto liaka scène na minu na nzonzinga wa de loko mo mukie ba meki ozate. Ok, vraiment. Lelo Mimi Kabongo, ce qu'on t'a là-bas, oh bazoya lelo na sima la. Kasi yongo na lo ba to tali lelo bazate, lelo nyonso zo lingo betela ngaba te. Ba teka biso bato akala. Neti banani basate po bato bazo. Kasi bato yo lingo yebisanga oh yo yebi on na répondre OK. Ba est-ce que tu répondre à question nanga? Tala ndeti nga na tombe ta masola bato na ba yete. Kasi to ke bien to sola. To sola ba question na yo ba réponse nanga poser nga question. Poser la réponse nanga. Kasi on est na répondre OK. Olobi boy bato o ba ye na nzonzing sika. Nga mimi nazo atanga te. Nga fona tala bato na kuta. Bango ba ye. Ça va. Na bango ba ye. Ba ye na bango. Yo kaka question na yesa. Lelo bana obazo bima na théâtre ici. Na lobi na théâtre en général. Bazo yana oui, bana obazo yana mode théâtral. Yoka. Mimi na molimu ka ya polémique. Ya bote na molimu polémique yo tininga question no. Question est bien, ma belle plaisir ba journaliste ces années opposer question ezo yoka na mambo loba. Siko il faut tika ngana zo temps ya otala bana na ba yesika. Na sala siko différence ya oyo sala bien, na oyo sala mabe. Mon est question na yo, na répondre kaka yo. Répondre kakanga. C'est bon, merci la question là. Parce que ba o bazo ya lelo na musala bazo ya ko manquer neti ba ser na bango ba. Te manquement respect d'éducation. Manquement ya respect dans l'éducation mutu. Neti nga ezana opasi o mona ke na manquer neti mwana obololo. Ana mo mukema mo mbali. Neti nga eza paso mona nga na manquer sila bisalo. To fani katalea. To Marie-Jeanne to camarade nga coquette. Merci pour na film na yo hein. Coquette contre Sila, nominé Mimi Kabongo. Merci ma coco, je t'aime beaucoup. Et d'après ce monde, on a manqué de Christian vie. Au moins l'éducation, tout c'est la théâtre, t'es tout ça dans mal éduqué ou sinon on y a partout au tambour. Partout au tambour aux anoka mal éduqué. On a Mimi balaksanga ke ba o kuti respecter bango. Respect dans réciproque. So pienga na pio. Si ko nga mukolo déjà soit manqué, on manqué mukolo directement tayo. Moza mona obo na fulu. Na évité so bino bat bosala constat ke bazaba impoli bino ba journaliste là boyamba bango bosali effort ya oyebsa bango ba yebsinga yo za kempoli sala boyo changer mon non théâtre bebisa mututé au contraire théâtre lelo esali bato ba comme ba célèbre lelo tambusi kombo famille dans le monde entier obité que ça bien mutu so da mal éduqué autika la mal éduqué lobi vient nga makoma kibuila hein. Babi lettre M et ça va te monter à passer ba luka ba yeba mais ngana lobi l'homme qui faut à la place qu'il fallait abisinga mimi moi na mayela sala nini ayoka mingi ouais nga manka ba tuté ngade na bena na mal bouche so na bina pesolo mobe c'était au bota so da zemo boti mais na mema ngote na bombango ouais na bomba penda ki mal éduqué na nga yanga pona fixa ba boti c'est que on nous confirmer que nous ça vraiment bongo oh non yo lobi nini Maman l'aime sous au moni faut beaucoup kota bakour ya babi on y qui journalisme ou comprendre. Et on a tindi au moni ça défaut, il y en a ça nous défaut na ba journaliste et belé lelo bo créer ba polémique inutile. Non, c'est pas que je crée des problèmes. Moi je dis ceci mal éduqué. Na keka na ba mal éduqué, on a dit ndetinga. So na mal éduqué na bon moment pas biso. Directement so ba Richard ko bi mimi tu es mal éduqué bi na fingsina. Papa na maman ba botinga. Question no yango na te.
En tout cas, Mimi, écoute, il faut apprendre, il faut tout, c'est pas un problème. Mimi, et l'autre nini, est marqué dans le monde du théâtre. Et qu'est-ce qui t'a poussé au salon théâtre? Et l'autre est marquant, au salon théâtre. Et l'autre est marquant dans ce théâtre. Eh, merci, non, maman, Olive Lembe. Et l'autre est boy, ça n'a pas de sous théâtre. J'ai vite compris que le théâtre est un salon. Au Vaniga, moi, ça m'a konzambo à l'époque. Là, monsieur pour bando luka ba bengo te, ça musa bien ba bengo. Lo mama bengi la sorta la apport na musala. Mimi a salini na 2018, 2019. Il faut na récompenser Mimi allez ba bengi. Et bon ko yeba musala sala ka bien. O bando mona ke yo moko za à l'aise sans batinda. Weta lo kwanga. Sans batindo sala bien yo mo sali bien. Et le camarade n'a Nadej du Koussa ya ban Nadej Mireille Mundi Mirachou moi ça nzela minu babi bonne année déjà mais vrai Doudou Cham Munde ba Munde Baski hein babi bonne année déjà yango yo hein et le moi Mikolo na oyeb sa batuka ke si ka musala elo bana place no et no yo lo bana place ya musala omoni bilo mususu ngai lelo bon toleka. En tout cas, on est là, on est ensemble, on est toujours ensemble. Tout le monde est là, artiste, comédien, Fine Bisso, Suzy, na Marcia, Bazo la Mobali. C'est bon, on enlève le nom, tant qu'il va comboter. Non, répondre, répéter. Je prends le temps. C'est bon, Bibi, comme on dit, ça la passe le long dans le monde où il y a théâtre. Pour le long, le bic, non. Sorotali appelle à maman lui faut battre non tika théâtre est-ce que l'on ni et ça la passe tant on vend d'abord tali ah ça vraiment et l'autre boy ça la nga passe tena sanga mabe bo panzanga na likamu na yebiti na te ba fan ba mo ba yebelo na bo panza ba nani ba panza bo na bo oh yo eso mutu te na lobi bo panzanga sangonelo ka mabe onga na salate yango mauvais souvenir dans la vie pour ne pas citer les noms pour ne pas aucun nom na ba détail ebele bo panzanga sango. Bon, pendant ça, on est aussi, même moi aussi, le journaliste, c'est un la tienne, on s'en beau. Et qui est flèche et qui est dans mon toit, l'obaki. Vraiment. Mais Kabongo, les lots, les relations, on a quoi une des alani. Les relations, on a maman, moi, ma présidente, nanga, relation, c'était ma présidente, nanga, il y a nanga, les qui n'ont fait femelle d'appétit, camarade, nanga. Il y a nanga, son a une nouvelle vague, pour na fait femelle d'appétit. Puis une made c'est mon yaya, na di banda, na denga art. Maman présidente nanga. Il y a d'autres personnes qui disent que non aux alarmes si la président n'a eu modèle. Na lobay na déjà makambwana na répondre te. Bozanga ba question. Boluka bilo asikati. Mimi, on m'a dit que to baluka. Tu m'avais déjà permis. Non, je t'avais bien permis et puis na ibisa ki OK, so ki ezana répondre non répondre. Pour nani bo baluka ka isika moko. Oh, je n'ai pas le temps moi Mimi, je passe. Na attends répondre te. Mamboze belé au sala boluka ba question asika ba question on est derrière kala. Comme question Ninyakala, on a posé. Maman, parce que je t'avais permis que non. On répondre à un autre bandal le titre au 4 émissions. Pour il faut qu'on réponde. Pour il faut tout notre question à modé. O yebinga poto uta groupe mo yango tuninga. Luka question yebinga. Non, uta na groupe monté. Oui, pas via. Ozara pas via oui ou non? Oui. Et casse. Mais maman yo na modé na bien. Oh maman. Ma journaliste, Luka question m'soutoleka. Pour on en répondre te. En tout cas, on est ensemble pour comprendre. Pour non comprendre, on dit ba question si libino. Ba te bo Luka bilo asikati. Toi na makambe belé asikezo René Mikolo e beta batu muti apasi bo tala ngote. O ba che o te poani. Bo zangi yango nzonzinga ward lo beta Richard Mukoko ba Luka ba expert. Expert en banalité. Ngana yebi. Ah maman, ma journaliste. Oh m'sa mingi au salaire poser question m'sou. Ça va, tozo chité, to comme presque déjà na rochité pour la monio ça en plein tournage. T'es en plein tournage t'es ngatang na ko kari ba benganga. Lobi sara mutela autorité morale de Mimika bon yo kutu. La pongi vana na ngwende na yo poza bongo. Omoni il faut tout ça effort moko ndeti munga ino bandeti yo journaliste. Omoni il faut y avoir un look moko boye ya yo. Oye na look mo ya yo. Moi ba question ndeti ya ba ya modé. Na olinga ngote pourquoi j'ai déjà parlé de ça. Na lobela yango mbala na mbala. Tu peux avoir raison que o lobela yango. Si comme moi na répondre ngo ezate. Pour na mutu mo boso na répondre question au silika vient na matema koma kibuila au sepela te. Yango je passe. Et le bino ta montana ki nous mimi na nga eloni si la ratenga bi papa moi wapi.
Ok, conseil naba o bazo naba bana o bazo ya lelo art sika ba o bazo ya sika baleki na yo o bazo kota mode théâtral sika. Un mot conseil pour na bango que non bana basale loté conseil tant que non grande sœur togué to kuti na musala yango bango pe ba e conseil ni ko pesa ba. Non, conseil o ngana ko pesa bana wana. Théâtre so linyango yango pe linga yo. So linyango te yango pe ko moni lelo ndeti to mona petit na biso bololo. On comprend mais bato emsu bakanisa ki bololo aussi là. Bololo boy ba o emsu to kanisa ki lelo bango o moni ke mona mususu akoza la sana éducation te. Mais azui mutu mo ba bandi ko éduquer orienter ye. Ndeti ngana pesa ka merci ming na la foudre kake papi. On a penda mon pote mon collabo mon nyonso. Ndenga zwa bololo. O senti que moi a changé alongo ndenga zaka na fulu. O senti que moi na lati moi polo ya propre. Moi na moi suki ya propre. Moi ni o senti que moi na bongisi langage. O senti que moi na a changé langage alongo langage ya bana ya kulu na ya libanda. O monte que bato kwa ba la foudre ta bato pesa merci. Musala o linga yango. So lingi yango pe linga yo. Théâtre za art moko boye soki daki musala bato bazoba mais ina linge zalate ngana oyebisa baleki nanga okuti ba mikolo pia bango respect linga musala so lingi musala elinga yo oyezala gauche oyezala droite conseil peut-être na ko pia bango yango yela ngo ke yeli musala ko yela ngo makamusute. OK, merci beaucoup. Ton numéro de contact pour na bato. Non, moi je donne pas mon numéro au téléphone. Na pesa un numéro na TVT déjà. Émission Sili. C'est 10 minutes seulement. 10 minutes. OK. Na pesi ba mbote na ngai na camarade na nga Pauline. Pauline de Mimika Bongo, ma copine chérie hein. Babi yonde makambu yonde solution autorité morale de Mimika Bongo Sarah Moutela hérité wax na Watelo à toi Nadège dikusa ya Banadège mon vieux Zola de la Croze Riole hein? Babi vieux moko bien moto moko sympa na yo moko yo na bengo nani mikolo hymne national Mireille Mundi hein? Babi moninga malamu ya vieux na nga vava kasaka mwana musaka ta qui se respecte. À toi, pipozenga mbonga kisi, pipozenga de moi. Hein? Babi yo mokonde solution yo mokonde makambu. Boza tellement ébélé émission eza yangate. Hein? Na yo moko babi yo fona bandelo 3 fois 4 fois 5 faisanga. Yo moko Pauline, hein? Babi Pauline. Babi là où repose la confiance de ton homme. Hein? Pauline, babi yonde makambu. Yonde solution. Okay, en tout cas, ba big dédicace na yo moko dete kadima wetu hein machi wa kumenu. En tout cas na yo moko dede chipambalo. Papa Maswaku c'est dit mon boma boza tellement belé. OK, merci beaucoup, merci pour ce tobito bandaka wana mabanga ekola la frère ekola le belé. Bon continuer toujours na ko s'abonner massivement. Hein babi makambweza ah donc bon continuer bon s'abonner massivement. On se revoit à la prochaine numéro. Merci. Grand merci à toi. Bye bye. Bisous bye. Nalela bino fort.